ambassade boke kosenga ba visa bazu ba pesi bino malgré ba ope bakenda na ndinga kokata kata bozu ba visa bokoti na mboka bato do bokoti na bamboka bato pona kokima bokimi ndenge zana soki mila lokoti moko na bango na nzela ba ozonga Kinshasa ya ko refoule yaso sko oya bisanga ngai nde na koseka bango bato o bazofanda na condition ko batama ubie bango nde ba osekanga ponga na mutu ya kwenda vutuka ayebani ba secret belé kotala Pamela Choco kotala Karine kotala Yvette ba fimo bo nazala kuta bango ensemble trop mais lelo soki bazopota no moni biso tokotaki prière ya 21 jours to sengaki na nzambe ya prophète Moïse équipe nationale ezonyokola bato équipe nationale ezosambwisa ba mama équipe o bakokota ti bafinga mama pasteur ya munene en tout cas tolobaki yango soki mama si deji mampata salelaka nzambe ya solo te bano ba résister na kopo zemi kolo na ngonda yebaka grâce à zakuna j'irai si koma zola la so kongi bien te na ki ma yango ba weli yango ba tebele o pa ngape na bwakaki o pe ngape na bwakaki. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing continent with everything that we need and everybody is packing their bags and ready to come. Le Salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Et il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Intabaikate Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. Intabaikate À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. Intabaikate 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Takas Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment,
immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitongisa Lisusuti. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongisa Penzate. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a the boss. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Voilà, nous sommes là dans les comptes de l'émission News Likin avec moi Betty Massengo sur Congo Promo Télévision. Super salutations à vous tous, chers fans. Merci pour l'attention particulière. Merci surtout pour la confiance que vous me faites. Et bien moi, Betty Massengo, je suis là rien que pour vous faire un bon travail. Salutations déjà papa Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Je pense aussi à Serge Piana, notre cordon, et à notre DT Christian Bouilly. Et big salutations à notre boss, l'ingénieur Raph Ngindou depuis les États-Unis. Là, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre bébé Junior Raph, l'enfant du boss et boss. Moi, na Raph Ngindou, azali boss na biso, bébé Junior, happy birthday to you, that happiness for you, que du bonheur pour toi, bébé Junior. Voilà, je reçois pour vous Ken Piana Satellite. Je l'aime bien parce qu'il y a le baradégar à vérité, polele, babi. Réseaux sociaux, il y a yinda mikolo bolo ba trop Ken Piana. Les lois ont répondre ba tunyo so bolo bana kombo na émission na biso News de Kin. Voilà, Ken Piana, bonjour. Ouais, bonjour Betty. Betty Massengo, bonjour bande retour ya Congo Promo. Oui. Na sepelia ndengo yo lukanga. En tout cas, ça a plaisir à danger. Oui. Nga azana nga bien. Masoloto contact, masoloto posé. Boulot ça va? Ouais, boulot ça va. Boulot ça va. Ça va. Boulot ça va. Voilà. Ken Piana, trop na combo na yo, na lundi ces derniers temps, na ba émission na biso quand to sala ka internet,
bandeko ebele surtout émission mona on tala mikolo yo kaka bato na biso batindelaka biso ba émission tapeti masengo tala na émission tangelanga bakomba bato baalo batro wana c'est bon awa pe atolobaka vérité polele baoseka ken pia na pas juvenal baoseka ken pia na pas ya jazz kavulu pa Karine Mokonzi baoseka ken pia na et puis na ebité bozala na problème ina click wana mo siko bazoseka nga po nga na sali nini OK Canada te ken pia na tikali na kin fali pupa memi batu na Canada yo tikali et puis baranki wana ti lelo ezala ni bon na faire expliquer na nous batu très bien bon fali pupa ke Canada nga na tikali fali atinda ki nga na Turquie ba musicien na batikala ki na kin bosala ki yango polémique te pourquoi nga na zande mutu moko boye soki fali azate nga ifo nazala na mboka fali akoya boko mona bino moko makambo zebele lelo tout le monde yo lobi ba juvenal ba finginga ba jazz soki ba jazz soki ba Karine ngande na koseka bango bia bango nde ba sekanga bino bosala musala o bazobenga musala moko eza noble boke na ba ambassade boke kosenga ba visa bazu ba pesi bino malgré ba ope bakenda na ndinga kokata kata bozu ba visa bokoti na mboka bato do bokoti na bamboka bato pona kokima bokimi ndenge zana soki mila lokoti moko na bango na nzela ba ozonga Kinshasa ya ko refoule yaso sko oya bisanga ngai nde na koseka bango bato o bazofanda na condition ko batama bia bango nde ba osekanga ponga na mutu ya kwenda vutuka nazo respecter bangagement nyonso tout soki mundela pesinga visa ya 8 jours na ke 8 jours na zongi oyebisanga bato moko boye bake poto ya cascade nalongola ko tata jazz mutamata ki njili direct ya ke poto to atikali sikoyo Karine a souffert fort donc ngana koloba lelo na moni ndoto ya journaliste nyonso to ya internet balotaka ken aza na États-Unis ken aza na Canada ken aza na Europe parce que nous travaillons dans le King Mobutu numéro 1 champion oh lelo abattre record na ninga ba blague États-Unis a tombé na minute oya voilà fallait pour ba salle tout azobet asa so na plus de 30 quelques concerts oh bandeko nanga te wana j'aimerais bien toi c'est là te bandeko na biso mususu ba piquer crise fallait na 2018 akena ba musicien Canada 8 jours azongi 2019 tona mwani tona 7e mois oui mois de juillet tona mois de juillet mais abimisi ba musicien ba ko sala siko tourner États-Unis Canada nzambe na ngai voilà tolobela on émission on a vraiment uniquement siko bino siko susi na bino ezala nini keken piana ndenge fali azokende wana il faut memara ken na contrat ni nango ezosenga orchestre soki ezokende il faut bato nyonso bakende voilà babita yango fort akete bosele yango makelele te tango fort akuta animateur o pena bwaka na kati ya disque babita akete bosele yango makelele te ba leader kutu oyo pena ya danger ba leader oyo ya danger neti ba faire depuis banda musique ti lelo akenda na États-Unis ta yebi ndenge États-Unis ezalaka te ayebi ndenge Canada ezalaka te bolobelaka yango te voilà est-ce que Fabio Zaza ça kenda Canada na États-Unis en tout cas donc ngai kaka nde boka moi que non ken piana o raté okete bo ça la peu polémique pas ba musicien o nani ba mona États-Unis te voilà merci la joie Mado Pichu na Zolanda biso depuis France Maboko Banque Lume Nationale ngala lina mingi lokwa to lobela masolo o émission oyo eza émission vraiment ken on répondre gars ba chroniqueuse na ba chroniqueur ba loba na kombo na mais émission fali pour pas bolanda ngo pe bo monani 100% fali pour Canada mais ken na ebité tokotana na masolo ya musala oyo tozo sala modèle oyo tambola surtout na internet dernièrement yo pour Zolanda mbutu oyo eza entre Yvette Kalombo mutu na yo bosolo na est très bien na Pamela Shekola et comme il injure moko comme wa bota raté o azandumba o lokolo epola o lokolo boyna boy na Karine Mokonzi na je sais pas est-ce que ça on dit le par rapport ya ba guerre aux Olikana
liloba loba vraiment na mona eloko loba te mais côté la bango bazalaki ba mi bayebani ba secret belé côté la Pamela Choco côté la Karine côté la Yvette ba fimo bo nazala kuta bango ensemble trop mais lelo soki bazo pota na moni biso to kota ki prière il y a 21 jours to senga ki na nzambe ya prophète Moïse équipe nationale ezo nyoko la bato équipe nationale ezo sambwisa ba mama équipe yo bakokota ti bafinga mama pasteur ya munene en tout cas to lobaki yango soki mama si deji mampata sale la nzambe ya solo te bana ba résister na kopo soki si deji mampata nzambe na ye o to mona mama si deji tieli mutu luboko mutazu délivrance soki nzambe wana zape na nzambe ya solo que ba délivrance asala ka bato ezaka ba délivrance ya bonzambe to senga na nzambe to mona bato ba panzana beti to so na entre biso na biso na basali ya nzambe te to tushaka te ozomona grandeur puissance ya nzambe la kisami na na makambo o santé pena ke bafinga ki wera bafingi ba kofi mi parler déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona ngo troisième mpe koli ka ndenge olobaki troisième colis déjà nga nde libanga te mpona yawa te naye si zibe service nazwaka ta 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 nga kuna bangaki na esi mwana tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na Brazzaville mwana lobaki nanga mpe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke tobenga bango monde entier okokanisa ye lokola mondele na moni yango aza mondele te azalaki yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place ya kobunga eza te Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Bafingi bafali bazaka kaini mais baye ko toucher mosali na nzambe mama ngai yo sepela nde bapanzana nga susi na ngai ezalaki ekoma ko sala nga soni ezalaki ba ekoma ko sala nga soni nabi ba parole bano pena bazofinga na ba mama si deji oyo asala bango eloko te
azape master na bangote même na ba condition de vie famille ya Karine na ndimite ke bana mutu moko boye wa bonga neti si dezima pata famille na yeo nani Pamela Choko bata na mutu moko te o azata na linzaka ya mampata famille ya Yvette Kalombo wana kutu na amona na ngande eloko te nde na famille ya Yvette Kalombo a part frère na soma ikalamba mutu abongisa famille mwanda mma frère mai kalamba ande konete na sala l'émission na yoka mo batu mususu balobaki bon il faut qu'on vérifie il y a expliquer biso azande konae so ya azande konae to bien part frère mai kalamba mutu afandisa moi vie na famille wana mais bon yepe Yvette Kalombo on peut attirer la fin à maman si de GTA mais comme il y a zo côté la Karine c'est que il y a zo appuyer ba bêtise donc c'est au fin à Karine na yé pas konya tamara na fin na koloba makambu ya bapota banini mana zo kita ya loba Yvette yope malgo la sanganzo toté mais est-ce que pote zate habite ken c'est mutana pota beta na bambata bo obia na obeta bambata mwana wana zana musunya sima moko ya solo solo wala ta buchu na la reka Pamela Choko la mutana dala nazo ningisa ko alati sko string likola robe ana na bina lukata place dala apota ngo na loba ifo na lukango na komo lekisa te ken komo lukelo ko mususu ken mais mama mais okiola lisanga na ba vertige o déplacer mémoire na ngai ah bon dala mwana na za potate ande vrai chérie ezali de jalousie bato ba finga la Yvette Kalombo na ba pota bazala ba faux chérie moko boye ya leki bango ye aleki ka bango mais ba wole la nini non na mona moi ça kitoko te ka finga Yvette en tout cas Yvette Kalombo to il faut na bandela no émission na simba lisusu mais quel pia la bobongisi na gloire là kotangela nga ba kombo ya ba pitite ozo comprendre akomi pute kotangela nga ba kombo ya ba pitite to solo yambi pena ken oyambi pena ken gloire là akomi pute na lobi oyambi ken na besoin ya ba kombo ya batute otuninga kombo ya Pamela Choko na tangelo ba kombo na bia otuninga kombo ya Pamela Choko na répondre nga nde na boye na komi calculer otuninga kombo ya Pamela Choko na tali ya zala pe kitoko na répondre otuninga kombo ya Yvette Kalombo na tali vrai chérie na répondre yo na bito sauter page to balola voilà po bato isenga ki osilika makasi ndenge abane ko seka fifi siwa on apprécie bambo depuis ba courage belé hein il y a un concert na biso parmi bato pe basala musala na bango comme ici doit que grande sœur na kufi na mai wele la poto et tout yo pezo facha ki donc à partir makamona ti lelo en tout cas na na temps ya ko répondre na ba question na te vraiment d'un côté on a vraiment to serré sentir so bo wele la to serré vraiment sentir côté on d'un côté on a vraiment to serré sentir to serré sentir fallait poupa sauton to serré sentir pour ngande na boye ya Willy Musheni ane ya nangate vena nga goche mascot ane ya nangate président wera ane ya nangate mama si deji mampata ane ya nangate nani susu donc ce qui na lobby na lobby nakota na sujet mususu ezana ba film mususu bato wana nyoso ba yaya na ya papa moko mama moko ba ke do porter nga plainte kuna bango ba puissant et comme il a ba problème da bango nyoso wana baza ba yaya na ngate vena nga Jojo Ngonda email ane ya na ngate goche mascot ane ya na ngate ngapena na boyke ane ya na ngate en tout cas je reste malele wanta chez makamboyo mais obi ke bato musu balobi bokosi bato je reste à botina grâce tembo le grâce tembo ani na Canada na auto image mais auto ça Congo promo avec Yemoko notre boss l'ingénieur Afungino na Katia États-Unis mais yoko yamba je reste surtout ne babiloko wana parce que zemi kolo na ngonda yebaka grâce à Zakuna je reste comment zola la so kongi bien te na ki comment j'irais sauter bagi akata suki trop ya ngage kola te mais Nicolo j'irais ça bizarre pourquoi souci ah bon
Non, il faut yamba yambi c'est tout. Oyambi ya expliquer. Ngana ko expliquer ndeni. Ma yango ba weli yango ba tebele. O pa ngape na bwakaki. O pe ngape na bwakaki. Bino ba c'est internet. En tout cas, mais Ken Piana, obi ke na la question moko ba tebele na oso yoka confrère na junior dia so na yamba ki une émission na PC Bambote alobi que ba journaliste belé internet na 2020 ba okufa. Surtout bana mibali, surtout bana basi. Belé basi bi bakisi kaka po ba kende poto, po ba kende basa la peme na ba artiste musicien et belé ba kekuna ba luka ba sokola bango na ebité. Ken Piana yo de choses ça li constat wana parce que vous allez attroper na ba journaliste musu sur internet. Te na lingi na vous allez trop na journaliste mo internet te. Betty. Donc be banya ba c'est là non, c'est là Betty qui oyé. Na ndimito sala émission. Ko kanisa te ke naza ken ya kala ke na sala sala na batuka be émission. Voilà. Le lot comme na système moko boye to banga pe a. Tozoka ba rumeur sinde ko Eliezer. To yebite soki za solo bien lokuta. Voilà. Bongo makambo tozoka ya ndeko Eliezer ke soki za solo. Voilà, il faut to loba. To bando banga bato ba tela so ba micro belé. Voilà. To banga bango. Il faut to loba que comme banga nde to yoki. Te nazo banga na sens nini? Na banga na sens nini? Na lingi boy, na lingi na bando travailler na batu na nga o to banda na bango na ba TV ke amitié banda kala. Voilà. Motema mabe moko ekoti na internet. Na biso ekomi ko pesa ekomi ko bangisa ngana ko bangisa. Oui. O santé pena ke batu mususu telaka nga ba bulai neti na kene na fali États-Unis ba créer langa ba mama na ba problème sur problème. Tandis que nga zaki na ngana va acheter. Yango moni le lot ekomi ko banga o mona mutu mususu azole lo émission. OK batindi émission e pana. Donc ba mama mususu ezole ba ninga mususu. Biso pesa biso ka mayele c'est tout. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Ken Piana parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que Bolanda Ken a raison. Alors bien, très bien. Donc, bon, on est ma bête. Ce que comme on a émission sur internet, mais il y a biso, on a un autre pour Tarabeti ma sentoye banana Ken Piana depuis. Biso c'est la famille. Biso pour moi c'est la famille. Donc pas la biso ma bête. Betty moni lelo batu mususu bazolu kambongo na nenga mabe. Surtout ça. Awotele mbongo boye. Ndesala moto boye akepe asali. Lelo yo avoya internet ozaye na TV, uza femme mariée bala déjà, mobile na yo déjà. Bon si pour takana passe na bisengo. Mais ana batu ba luka pena vie appréciée. Voilà. Vie appréciée. Donc ça passe mingi mais na pesara ba merci na batu ba soutenir ngape. En tout cas c'est Apolé Lumumba RDC Monde c'est Apolé Lumumba na pese bambote RDC Monde Mobimba. Na pese vie na nga Luizo Mbata bambote vie na nga Jimmy Belau Angel Moussoeli Makizembe donc Patrick Mayangi vraiment merci na yope merci na oncle Mbuta Mubamba donc na pese pe bambote Bandeko tout ya Congo Promo, Bambote Nabino, merci. Voilà, merci beaucoup Ken Piana. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je pense bien Bolandi Ken, hein. Bisoto bana depuis ba série penza betima sengu tilelo. Donc chez nous c'est la famille. Boyo kindenga lobi à répondre ka ba onyo so bolo ba mabena kombo na e. Merci papa David Bama, merci à ma belle la joie Amado Pichuna depuis London, depuis France, hein. Donc on a kata Paris, on a kata London, Namoni, Tommy, mais c'est Tommy, de gros bisous à vous. Je pense aussi à Champion Kainde na Kenya, Blaise Kava na Kenya, et de gros bisous aussi à John Lubila, l'exceptionnel Many Exit depuis les États-Unis. Merci à Serge Piana, Christian Boui, et big merci à notre boss, l'ingénieur Rafungin depuis les États-Unis. La joie Amado Pichuna, des gros bisous. Tara Mouta soutenir la Fondation Betty Massé. Bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, maman Jeannette Bakissa, et je pense aussi à Bendy Cap, mon grand frère Saïd Benecha, bisous à John Lubila l'exceptionnel. Alors pour couronner les tout, je remercie et je salue comme ça ma fille Joyce Daveline, hein, donc ainsi que son papa Dave Bama. Bisous à la joie Amado Pichuna, je vous la dédie cette émission ma belle. Donc je vous kiffe, hein. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Africa Magazine and Transformers Day presents to you the African Business Lounge, the biggest African business meeting in Dallas. The event will bring together public and private companies, investors, African and American political leaders and entrepreneurs.
The event will be held at the Grand Hall in Dallas on September 6, 2019, from 10 a.m. to 10:30 p.m. Awakening Africa magazine. We are building a strong African community and creating a durable wealth legacy. Activities, business expo and exhibition, conference and network. The conference will be followed by a gala dinner and network. For more info and reservation, please call 1-972-674-0124. Subscribe at awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing conference with everything that we need, and everybody is packing their bags and running to us. The African Business Lab, where African leaders meet and create business opportunities. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.